Mbote bonjour na bino bato bazuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tala chaîne la libération et pai oyo to panzaka to sasaka et pai oyo to akabongo bakongomani et pai oyo to belaka moto ya papa le moloto ekita eziki sabisala nyonso ya baloka ye Kongo et pai oyo to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique et pai oyo to analysaka ensemble et pai oyo to chaka tono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tolongolaka peuple congolais na bolema epai oyo tosalaka mosala ya Jean-Baptiste epai oyo toyaka bongo basinzili kobetaka mbela ndenge tobetaka mikolo na mikolo atakola pasi atakola mpela atako kozanga tokoyebisaka na bino ete ntango ezali mabe sengi totelema epai wapi totelema ferme fidèle lokola bakuki apola kozala liseko ya république démocratique du Congo epai wapi tomokundolaka maloba ya nkoko ola biso l'élaboraire oyo aloba na biso péché fuye ne laisser ni place que la main repasse ezui partout dans le monde ezui ya mokolo mwa lelo tokolobela penza mai o makoleka la kati ya république démocratique du Congo na likambo etali sécurité na kati ya mboka na biso vraiment ezali pasi mingi ya koleka pe tokolobela makambo maike na ye kolo biso pamba te tokopusana na ngambo mosusu tokomona lokwa mapone mezalite na ngambo mosusu tokomona lokwa mapone makozala donc tokoyeba te esika nini oyo biso toali komomemana kasi nakati ya ye kolo Kongo esengeli totelema tokomokundola bino pe makambo ebele botala oyo ya justice na biso lolenge kani ekomema biso pe na lolenge ya mbilinga apela kobungisa bakongomani mayele kasi yambo tokotela mama ya likambo na biso esengeli na tondo bongo bayi bandeko oyo bakoyoka ngai pasi bandeko oyo balingaka ngai bandeko oyo pe soki balali pongi bakolika ete ndeko wa bango mama wa bango moninga wa bango leki wa bango nkoko wa bango azala bongo malamu bakisi oyo bakoyo nango pela balingi pela publicité te kasi esengeli tolakisa po biso tolingaka te moto apesi mo likota na ya pasi ndenge boko nyoko boye somba bakisi okosomba te mbote mingi na bamama missionnaire mpe nzambe apambola bino bokomona kaka mwa bambuma ya bakisi yango boye okosomba kisi oyo na motango ya $50 mpona komibikisa nzoto merci na petit frère Zola bokomona mwa bambuma ya bakisi yango ezali bongo lolenge na lolenge moye mpenza tosala nango publicité te mpo bato yango balandaka mpe oseya bayebi ngai balobi likambo ya bakisi babango ezali mpe ya na publicité te mwa bakisi oyo ndenge bomoi tozwi boye na mwa likota oyo bandeko bapesaki biso nde bakendeki kosombela biso yango oyo baye kotikela biso na mwa misolo bandeko bapesaki biso yango tolobi matondo ezongela bamama missionnaire matondo ezongela petit frère Zola bino mpe baoyo botikali bokolaka biso santé yali malamu te donc kotelema po ete nzambe azali ntango soki komona ndeko no boye lolenge ndeko moko abengaki biso alobi mama ose ozaka kitoko makasi yo na mama omwana boya kitoko makasi bolataka bien namonaka eloko nini napesa bino realite nalobi te wala pambola kaka nzambe alobi boleki kutu ngai na bana ngai menga nazala mikila papa alobi likambo te ndeko na ngai kozala complexe te biso tokobika na mafuta ya nzambe tata azali kolo na nyonso soki ozali kotambola na sembo yeba ete molimo mosanto ezalaka mafuta molimo mosanto engengisaka molimo mosanto kolongola mpaka ekokomisa yo de génération à génération bakala dia ko bandenge papa wemba azalaki na mongongo na ye kitoko ya koyemba na banzete bomoni na bilenge papa wemba lekaki bongo na mongongo pola ni azali ko entretenir mongongo na ye azalaki ko batela yango tikino akufi bobela mongongo ya kitoko e qualité lokola bilenge mususu akoyeba bongo ko mobatela te ezali pe lokola biso tozali liboso na bino lokola toyana etinda ya nzambe pola ko bundela république démocratique du Congo tozali ko tambola na sembo tango zali ko tambola na sembo nzambe lubiba o bachake like pa nanga bakufa ka sonite ba o bachake like pa na ngai nakolesa bango nakolatisa bango bakotala lelo te bakotala lobi te po ngai wa bango na sali nde talatina esengelaki na pesa matondo la bandeko ba ko sunga biso pe na ba o balakaki bo pesa biso poto somba ka bakisi tango pe to ko somba ndambo ndenge monga ngalobi na emeleli yango e kozala penza malamu mingi te pamba te soko sombi eleki mwa mikolo zomi na mitano e ko sala te sengeli ko mela yango nyoso na lombango yango lobi matondo ezongela ba mama missionnaire ndenge na ko zwa kisi o ndenge na ko banda ko mela yango ndenge ko sala na nzoto tika nzambe azongisela bino yango
bango petit frère Zola nzambe aleka ko pambola yo bino pe banso bosunga ngai Big Daniel Ngenda nzambe aleka ko pambola uti pe na bokolo makasi papa na ngai nzambe apambola papa Mikael na ko yoka yote bandeko na mama Celestine papa Alfred na mama Clarisse bobenga na papa Mikael number 1 Juka Ama bobenga na papa Mikael po mikolo misali ebele na ebite alina bokono alina mobembo po ete na ko benga na ko zo ete soki boko yoka bandeko te sengeli bobenga naka po ete to ebaka soki boza malamu équipe pour la télé États-Unis d'Amérique nzamba pambolo mana na ngana kunya do nanga nzambe apambola bien États-Unis d'Amérique yanga mokonzi d'Angleterre que Dieu vous bénisse Mave les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave yanga nzamba pambola bino ya lili batombo na yebi ke tokobengana ya solo po ete tango pe ekozala penza te ya komobengana pamba te atoko bokono toko kitaka la terre toko lekaka la sese pona komilengele ba makambo oyo kokomela biso na mboka ezali penza kitoko te nzambe apambola bino banso ba oyo boko bondela lokola mama Samuel ba oyo boko bondela lokola mama Pierrette ba oyo boko bondela lokola mama Clémence Dinanga la Belgique la mboka ya ba mama missionnaire na mboka ya Nita Baba ifokuyo moto pe bakoko Lumumba mama Clémence Dinanga bi mama Océan bandana yoko maladi tolo ezalaka bobena se na koyebisa nzambe ke wana azali mwana na yo abika ndenge mama Samuel asalaka nzambe apambola la chabienne apambola la chabienne na aken mama ya bana bitike apambola kilame plus 49 bokelo konyo fa pekato apambola bino banso bisika biso ezwami bilo désiré botuna na mama Elisabeth botuna na kati ya Australie na papa langa G3 apambola mwana mère de Brino na Autriche nzambe apambola ye apambola ndeko langa na Boende azali ko bela wala ndeko langa pela tika kanga te na Gemena nzambe aleka ko pambola ndeko langa na Gemena nzambe apambola bino banso bakongo mani ba o bazali ko benga ba mama pe lobi bilenge na ba mama bayaki penza pona ko likoseya ba bango babi mama to mona yo to yoki ozali maladi to ene loko ko tikelo te kasi to mona yo basambeli na lobi nzambe azokumu ezali kaka na nzela ya misolo te ya solo na nzela ya misolo po to kosomba kisi kasi na nzela ya losambo nzambe akoyi kosala miracle bisika nyonso maladi batami nzambe alongola yango ba o bayebi lolenge nzambe operaka miracle na ye ba o bayebi lolenge nzambe asalaka ba o batia elike pa na ye bayebi ke pa ya nzambe ntembe ezalaka te kasi tango tobetaka mbele na mwa lisungi po ete yali nzoto munganga moni maladi esengelo melakisi pe koyebisa na minganga ya minganga azali Yesu Kristo oyo atelema likolo na biso mpola kosalaka biso oyo ekoki akotindela biso mwange Jehova Rafa aya pe kosilisa bokono yango na malamu mingi kosenga pete mutako mela mwa kisi ya munganga ali ya moyongwele lokwa bapekisi nga miliki na ngaka pe miliki te po esalaka nga pulupulu bapekisi ngai biloko ya bamafuta biloko biyike régime esalaka pe mwa pasi kozanga pe misolo okomona okokonda mena ngolu ya nzambe tata tojali ndenge akobatela bilo matondo na bana mvuluzi matondo mingi na bino banso oyo bolandaka biso oyo bosungaka biso mama Beatrice Lokwa nzambe apambola yo na Suisse nzambe apambola giwa nzambe na molonga ina mama Sylvie Mwamba na Hollande na mboka ya Adele Mokonzi soki bozobenga mama Adele bo bakiselaka ye mokonzi mwasi oyo penza loposo boya mbindo mwasi moko soko talie Anita Babe ba o bayebi Anita Babe la plus 32 moko ta ko beta ntembe mwasi ya bongo nano asalate soko talie okomisi nzambe poupée ya famille wana ndeko ya aussi de la presse congolaise to libongo ebele ya Soleil na France bandeko bazali bongo ebele grand professeur Motei ya bana mindele na France nzambe apambola bino banso ezui la monte religieuse ezui le kamona motote tokoloba tokomokundola ba vidéo mosusu pona komotalisa babosolo toyebi ete bayike bali ko déstabiliser chaîne oyo po ete chaîne oyo toye komona yango ki enda ba valeur moko mususu chaîne oyo ezali ko sala musala lolenge mususu kasi to bunde tumba ndenge to za ko ebisa ba fidèle abonné na biso en tout cas bozali ko s'abonner bo continuer ko s'abonner massivement bozanga kate ko partager be émission ko liker pe ko tala yango du début jusqu'à la fin bo partager ba émission na biso po ete etumba ezali makasi nazali ko ebisa bilo ete chaîne ezali ko mo bundisa ma biso banso pe na to ali ko mo bundisa ma kasi na nguya nzambe tata nzambe akolomisa biso mokolo malobi ezalaki bongo kafu na ville province à Kinshasa mwana mboka le messager Alain Jérôme Muyumba ye wana atelemaki na lingenda ya solo pona koloba ete tango ekoki nzambe ayoki kolela ya bakongo mani atali alobi te mombula ngai esengeli azonga pona kosikola ekolo wa biso tolanda lolenge elekanaki ebongo tozonga.
ezali boye epai ya le messager na lolenge auti kofungola biso awa ete alotaki mpona kola président ya république démocratique du Congo par rapport ya prière na komona yo boye toloba oye lokola Mose na kati ya Égypte bisika bana ya mboka bakangami na bongo parce que peuple congolais aujourd'hui moto ayebi bato nyonso bayebi ete mboka na biso ezali bongo na kati ya occupation oyo bazali koagresse yango na barwandais et puis pasi ya bakongomani banso na banso bao bazali kozela moto oyo akoya na bato magique lokola Mose etinga ya nzambe mpona kosikola bango balia malamu mpo bazwa minere na bango mais na badiscours peuple congolais aza déjà fatigué parce que tomoni bapaster baleki ya lolenge tokoki kotanga bakombo baye kosala biso mabele lokola bamukuna bayaki retour la parole badeni lese oyo tomoni bango bakomi bapetage bazali bongo bayiki oyo tokotanga nyonso na kati na bango baperdre crédibilité na confiance ya chrétienité na kati ya république démocratique du Congo sika eloko nini ya motuya oyo peuple akoki kotanga na mikolo mibale po peuple aza na susi moko ya abunde tumba na bato bakokipe mboka bao bakoboma mikolo nyonso pe peuple congolais alia malamu mpe azwa mokonzi ya malonga estce na etinda ya nzambe akozelisa biso encore 2 ans ou 5 ans 10 ans parce que nzambe azolobala biso un jour égale à 1000 ans il faut attendre combien de jours par rapport ya etinda na oyo ya nzambe po peuple abima na bombo il faut koconduire sous Félix na deuxième mandat pour que peuple asouffrir lisusu po nzambe aza leloko moko motu apesi précis que la mikolo ezali koya to na élection oyo bakoprépare sikoyo to na bamabri oyo bakosala biso na kokende na banégociation nzambe akointervenir po peuple congolais abika malamu matondo. La question c'est le temps à Mobutu des choses ezalaki malamu mongolia ezalaki bien il n'y avait pas de difficultés comme nous passons aujourd'hui, que les temps de Kabila, les temps de Félix. Alors, dans ces cas, ton idée, c'est que ce n'est pas justifié que je puisse dire que c'est par Mobutu que les malheurs ont atteint le pays. Tu sais, balobaka ke ceux qui m'ont amené ligorodo ezam kaka mtan wana te bamboma eko. Nous d'abord nous devons être nous tous cohérents en nous-mêmes, même dans notre analyse, dans nos lectures sur les faits. Je dis aujourd'hui nous avons une jeunesse, nous avons une classe d'un peuple totalement barbare. Il y a une cause. La cause, c'est ce que nous déplorons sans condamner la personne, qu'il y a eu un fait négatif manifesté par ce régime qui a produit le pouvoir de Satan dont aujourd'hui le peuple est victime. C'est pourquoi même on parle du temps messianique, le temps de la libération de la captivité du peuple, le temps du retour du peuple à leur bonheur, à la justice. Donc, les faits qu'en cette époque-là, comme je le dis, j'avais encore 16 ans. Dans cette époque-là, il n'y avait pas de souffrance. Cela ne veut pas dire que le monsieur a fait un bon travail. Non, il a détruit tous les tissus économiques, tout était détruit. Puisque l'économie était emportée directement. Donc le règne du diable s'est emparé du pays, nous a tous étouffés. Quand tu regardes les retombées, c'est la politique d'aujourd'hui. Politique des injures, politique d'égoïsme, politique il y a Kozanga Bolingo pas mon souci. Ça a commencé là, des détournements, ça a commencé en ce régime-là. Donc, ce régime a causé du malheur, mais on ne condamne pas, c'est l'histoire. L'histoire nous donne la leçon. Hein, pour qu'aujourd'hui, le temps messianique vienne, afin que nous ayons des dirigeants un jour intègres. Tu vois, le temps messianique va nous rééduquer tous. Va nous rééduquer tous, afin que nous ayons un jour une classe politique, des hommes cohérents, intègres, passionnés à leur pays et avec l'amour du prochain. Donc ça ne justifie pas être quelqu'un qui a bien dirigé, puisqu'à cette époque-là, les gens mangeaient plus qu'en ces temps. Donc je pense que je te réponds. Bon, il y a le problème de la clé. Parfois nous parlons de réalité spirituelle pour pouvoir montrer aux gens des réalités
qui ont fait que le pays soit dans les conditions où elle est. La nation soit dans la condition où elle est. Donc, l'âme est très importante. Moutounionso, asalamaki lokola mabele, et sengeli moupepe kotakati na ye, et sali moutou. Donc, là où tu es debout, quand ton esprit sort, même les os ne sauront pas te soutenir. L'âme de la RDC a été menée captive. C'est cette libération dont nous parlons. La libération spirituelle d'abord, qui va engendrer une libération physique par rapport à la mentalité du système du monde où on parle des Occidentaux qui doivent dicter parfois ce qui doit être fait dans le pays. Mais d'abord, nous sommes dans le malheur puisque notre nation est captive jusqu'à aujourd'hui. Et le temps messianique vient avec ces messagers que tu vois pour apporter la connaissance de la vérité et la libération. Tu sais, les problèmes de dons, les problèmes de dons et de vocation, ce sont des choses qui sont inexplicables. Moïse ne peut pas expliquer tous les phénomènes qui se manifestent. Tu vois, un homme me dit je suis m'a envoyé. Il ne peut pas expliquer. Donc, étant captif dans l'esprit, il y a un esprit qui entre, qui est manifesté, préparé dans un homme, par cet esprit que cet homme peut se libérer le pays. Voilà pourquoi j'ai parlé une parenthèse pour parler la vérité sur une révélation reçue dans mes 16 ans dont je ne pouvais pas imaginer établir pour libérer le pays. Donc il y a eu établissement et qu'est-ce que tu dois faire dans cet établissement? Donc ce sont des réalités aujourd'hui quand je parle avec vous. Je sais que je voudrais bien animer le Saint-Esprit en chacun de vous pour t'amener à comprendre bien les choses. Puisque nous sommes devenus un peuple avec beaucoup de problèmes que nous avons, beaucoup de stress, beaucoup de perturbations, la compréhension devient un peu difficile. La fausseté a tellement anticipé, je peux dire. Nabanzi wala bolandi la bokebe ezalaki bongo conférence de presse Bobby Minaye penza la média temps messianique azalaki bongo ko belela temps messianique ekoki retour ya bofuluki pe libération ya République démocratique du Congo nabanzi bapanzi sango bazalaki la bayike boyoki moi question réponse lolenge kanya répondaki pe boyoki ye bande ko langa ito betaka na tembete kasi total a été Congo et sengeli Nzambe akamba yango nabanzi ete na boyeyi ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi président ya SID na bozongi na ye na maponami ya 2018 oyo bisika a rapportaki couple na ye pe satana modongo limiso ayebaki na konyokola bakongomani na banzi ngai oyo naza liboso na bino na utaka koyebisa na bino ete na limete toko koma poto koma na 7e rue rao banki ya kapembeni courbi moko ezalaka wana nde place mvuluzi akitela ngai ngala ali kimbangi stete na sambela kimbangi stete na ndima makambo la bako basalaka te pe kino lelo na ndimaka yango te kasi tango akitela kingai na yoki kaka la tuni yo na nyalobi mvuluzi pa kote la katilanga na yebisa kabuya la lobi kabuya vosa likambo talanga la miso kabuya zalaka témoin pe bapanzi sango ba yebi likambo wana ete soki mvuluzi azalaka te melelo to wana kabuya te po kabuya kape mwa moto matoi mangongi ako matali kolo soko akosala mosana ya linga kapenza ke image leka ete mais amona lolenga nyalinga kokoya kasi liboko lange kozana force ni akokanga moto lokwa kabuya liboko kaka ndeka ngai pe bato loso babeli babi yoka tozana mvuluzi kota pe kokota na ina kati melelo to ngeki tozana kabuya te to koma pe to mona miracle wala SID ya moke yani to bunda etumba ata kolelo to koluka lifuti te Nzambe yemoka yebi ata kolelo bato bayike balapidaka biso kasi to lobaka yango na ngolu ya Nzambe tata to ali bato to sali SID na molimo pe na nzoto pona kolobela ka yango pona kotelema ata ko bato balingaka konzima bato te kasi to koloba poto ali kokundola kasi bato bayike pe to salisa bango on dirait to akina misolo to tchaba carburant mindele ba ko bengo océan tango wala nde to ko kutala ba mama bayike ba deuxième république ezalaki eloko ya Nzambe na bani soki toke mosika to ko mokundula makamusu kabuya kuta silikela na terrain wana alobi nga yo boy na boy mutu boka landi biso ko pesa biso na tango wana ezaki 8000 francs na valeur à $5 pona nini bato balingaki ba corrompre ngai kela ke like ba député bato bayike mais malobo bimaki na monoko la ngai epanza bato
na bisi kabu ya biso to ali wana pona corruption te to ali bana na nzambe tika to te to bani ko zonga makolo na makolo lokola ya kili kamo ya nzambe mama na landa biso ye moko ayo ko pesa biso 8000 francs na valeur à 5 dollars n'époque na bikabu ya to zu transport te de to zu moto zo biso sur landa lelo to ko tambola le tinda ya nzambe tata balobi esengeli molimo esondaka soko yoki likambo koboyaka te po ete Congo la boso nango esengeli lopango oyo ekombama na molimo esengeli lopango oyo ekombama na nzambe tata alors mwana mboka ale Jérôme Muyimba la base bolandi ene tinda ya nzambe tata uta mbula tuku na motoba 16 ans abandaki kozwa déjà bimoniseli abandaki déjà komona makambo pe atambolaki na mikili ya Angola asali pe yebi kamuseli akiti na mikili ya bapa États-Unis d'Amérique abaluki po ete bato bali bayike pe aye siko kozonga na Congo ayaki na mikolo mibu oyo alobi ayaki kokene kozonga pona kopesa kambela kasi bato bakoyoka te na maloba na yetu meka nanu komi manyola yango malamu ali na nzela to ali na nzela te akobuka lokuta to akoloba bosolo to mi manyola biso la bi to tala Congo la liso ya solo Mwana mboka Martin Fayulu na boye na ezaki réincarnation ya Volozi Kimbangu, les grands prophètes de la nation congolaise. Oyo aloba makoma kasi ya Congo pe aloba ki likampola baindo. Na banzi ete soki botali bokomona mwana mboka Martin Fayulu madidi alaki na bofuluki. Alaki na bato, alaki na melimo, alaki na makomaike bokasi biloko nyoso mina ya République démocratique du Congo ezalaki bongo na kati na ye. Komona bana ya mike koloba 4 komona bana ya mike kuyemba komona bana mike ya koloba kasi soki to tamboli ya lelo to lobi to sala sondage est-ce que to komona bobele nzambe ali ko vibrer to pe Volozi Kimbangu ali bobele na bomoi to pe lali soki to tali to komona ete tamboli komi ya nyamu pambate bolimbisi mwa moke nzambe ali na posa ekolo wa ye nzambe ali na posa pe soki bolandi makambo oyo mwana mboka Martin Fayulu madida lobaka na biso ne bande na yepe molongo koya na kati ya Sainte-Thérèse alobaki na lingomba oyo koningala te yango moni ngalo c'est de la presse la télé maka koyebisa bobele papa na ngai ete sala ngomba oyo koningala te ngomba oyo etelema ngbi pona ko défendre nation lelo te lobite du fete ndelete nzambe akokumisa mape bosolo ko triompher yango wana mona mboka tango ayeyi toko tala sikoyo makambo ndenge kokena République démocratique du Congo bokomona ete diabolo akongoluma bokomona ete lolenge etambusi ya Congo bokomona ete bonzambe na kati ezali te ok posa ya nzambe ezali nini atombola bakongomani pe bakongomani bate baindo nyonso pamba te liloba ya solo ezali bongo na kati ya République démocratique du Congo yabisaki biso tokoteya bino na chaîne ya Libération makasi ya solo ezali na Congo makambo manso ekobikisa molongo mombezali na kati ya République démocratique du Congo kasi boni bakolo ya eloko wana bazalaka loko ya bato na maboma boni bakolo eloko wana babikala yango te talatina le messager Alain Jérôme ye wana etinda ya nzambe ayeyi soki bino basali ya nzambe mosusu bozali olie obetela ye ntembe na mosika olie osalela ye campagne ya déstabilisation kutana na ye bosolola na ye bino pe bayi politiko o bozali na souci ete Congo ezo ya nsolo bosomi na yango na pasi oyo bakongomani bakoyoka na lolengo bokomona mboke chechwami na lolengo bokomona ete occupation bokomona ete basasina bokomona makambo mabe kokoma bopusa na pene na ye na mbako esala biso lokola bana ya Israël boyebi letinda ya Mose tango Mose aye na kopesa ndakisa ya libota ya Joseph boyebi tango bachaki ndeko na bango na libulu ata ko bolingo ya ribe primaki na koloba ete esengeli te to boma mona ya papa po ete ali moko la biso lokite papa na biso akufa kasi to chela mbana yezenga mana makila pe to chela libulu to tekaye mais nani nda komaki mokonzi yali bobele histoire ya Yesu Kristo balobi libanga obabwakaki yango ndekele ko telema po ete esunga mokili boyoka nokite soki pa yene tinda moko ya nzambe to bwaka ye to boya ye pe na sima na yango Congo ezo lisusu pamela pe kanda ya nzambe to bika ndenge bandeko ya Mose babwakaka Mose akotisi bango na kati etumba bundeli bango akuti bakoboma ndeko na ye na Ezipito ya bomi moto pe ndeko na ye moko Moisraélite alobi olingo boma ngai olingo boma biso ndenge bomaki Égyptien nani a établir yo juge kati na biso modèle ya bakongomani yango wana modèle ya baisraélite bato batondi tetitese bali na mayele moke bakomona nzambe kasi bakoyeba nzambe te ndekolo ya biso Congo
toli na mote mama be ko boya moto atoyoki na mote ko tela moto kale ata sali yo mabete ko tombela ende yango moni nzamba atindaki atikaki bango suna boumbu balingaki babima na 40 ans bake na 80 ans pona nini un jour égale à 1000 ans. Alors yango nazali ko senga na bakongo mani esengela na bayi politiko na bato bayike bokutana na ye bosola na ye lolenge biso pe to ali ko sala na nkuku ko kele ko kutana na ye ko tuna ka mituna ko yeba est-ce que makambo eza ya solo lokola bokula kaikala to yeba ki ete le tumba sala mais tango to yoki kaka ki kimbangu nyantungunya toko yoka tokangama pe na bango kutuna bango misala bankoko to akala bango tango nyoso toko kita tokei ko luka nkoko boye tokei ko luka mpaka boye tokei ko luka boye tokei ko pona koyeba na banze tokendaki na kabuya ti ko luka le roi divin kabuya kuna na matadi kibala kuna na kati ko kene ko luka songandila ntinu papa ntinu oyo tolukaka eti kino lelo po ete tokobala na masolo na banzi toaki na mama tosololi bamoni ete mwa kolinga koyeba makambo ya na mboka po lokoloso yali ya kobwaka te ta musumu toboka koyeko na bomo epe bobungisi ye bomo eba Congo bokeye po ete sengeli molimo esa na kati ya République démocratique du Congo leki wana to simba makambo ya président de la République ya mona mboka Antoine Félix Tshilombo ya solo ezali pasi pe na kati ya Congo pasi pe mawa na ebite soki ye moko mona mboka Félix Antoine Tshilombo ami mona ka penza ya solo ka ko jouer rôle tata mokonzi ya mboka to pa mona ka ba président mususu bisika akenda ka lolenge bakamba ka mboka la bango to yepe esale les ali bongo to ko yeba te to lo banini Congo ali na mokonzi ya mboka to na mokonzi ya mboka te Congo ali na bato to ali na bato te Congo ba ko bomo etumba na est ezali baima pinga mususu toyoki ete bako senga aide ami ba mapinga mususu po ete bako te bobela kati ya République démocratique du Congo mais na tango bako luka ba mapinga mususu président ekolo wana akei na ye kofungola izine moko oyo na kati lango soki kozala na esale libya mituka to pe kozala garage to pe kozala entrepôt to kozala eloko nini lelo akende ko mofungola yango na bandi na ntongo bande ko langai to miloba maloko la bato to zala te bato la bolema to zala te bato to linge ko lo abiso te to zala bato te to linge kaka misolo te to na posa ya misolo ya solo kasi to liya pe misolo yango za na lolenge ya malamu mobondo bazoli yango solution te kuluna bazoli yango solution te katakata bazoli yango solution te enlèvement bazoli yango solution te este etikali bobele bongo mais ye akei na ye ko fungola eli to la limete to kingabwa to pe wapi bisika akei komo fungola ka izine wana ekosala sabiso nini ata ko to tie izine ba Mercedes ata Mobutu asala ka ba izine mais quand même bato basaka na kimia n'époque ya Mobutu to tambola banda tongo ti 2h du matin 5h du matin musique eko beta makambo eko beta insécurité ezalaki lolengo te likambo litali sécurité ya ye ekolo Congo bato bakoki pe te tata mokonzi mo ekolo ata gudo moko ya mokeba bambi boye yake ekotala po mbongo ya leta ebima mokonzi ya mboka esengeli azala na bolingo ya peuple po peuple wana nde bakopesa o maboko bobozala kaka lokwa bwalila bino bato bosi bosombi bombo ina bino bosi bosombi bombo ya bato boyebi ete tokosala na kanza po ete peuple yango ali ya bolema po ete akolongola biso te towana badesider na nsima na biso tokokaba minere tokokaba bekolo tokokaba bato yango na moto akoloba na bino te lolenge avio ebunga na bato mibimba ekolo nini o biso tozali Congo me bato na nsima bobeti maboko mais Mobutu akufa pona nini soki toyebaki peuple congolais omoni lelo la bino lelo feleke esengeli bobatela Mobutu akufa te po ete moto moko a défendre Zaïre lokola Mobutu ali te bandeko na ngai ata ko bato bazali kolinga kosala référence ya hymne ya Zaïrois dans la paix na debout congolais. Moi je vous dis que Zaïrois dans la paix ezalaki hymne ya malamu koleka debout congolais parce que contenu ya Zaïrois dans la paix yali ko mema mutu na kosikolama eli komema mutu na kosenzelenge eli lokola ndenge tobotama na lisumu ya tata na mama kasi tango yambi Yesu Kristo lokola mokonzi be mobikisi
yo bongoli motema okozala sous moto ya kalaté hymne na biso ya debout congolais tout ezaka na futur tout eza na futur tout eza na futur mais Zaïro ezaki présent moto ako vivre likambo na ye moto ako mona bolamu na ye yango peuple Zaïro basakala na ye te peu importe la bassine kabbalistique, peu importe ma fétiche, peu importe ma kamina bango, mais néanmoins à l'époque de Mobutu, tout ça qui le lengue moussous. Tout ça qui le lengue moussous. Et puis ma belle abisso ezali to bomaka bande ko la biso biso moko. Tala lelo Congo. Congo ko bikate. Congo ali malédiction. Congo ko bikate. Congo ko pesa congolais espoir te. Congolais toi ça désespéré. Congolais toi ça sur la poste ko bikala Congo te. Bande ko langai. Est-ce que boyebi ke na ngabe ba congolais ba kimana kwa mutu ba kuna? Bande ko la biso ba congolais ba côté la Brazzaville na ngabe. Ba tondi. Ba réfugié. Ce qui te tout l'inde ko fali pour pas que là ko kabela ba biloko. Tanga kele ko beta la Brazza. Mais gouvernement congolaise ezo sala nini? Est-ce que yebite ke bato bakima kwa mutu misu ba côté la Brazzaville ba sala ngabe fallait que là ko pesa ba biloko. Tanga zaina Brazzaville. Est-ce que gouvernement la biso samba lukondo c'est étiquette ou bien ça la kapea musala premier ministre? Bato ya renseignement le bokanga bato na miloko elongo banite. O le bokenda ko kanga bato la lokuta. Ndenge bokanga Salomo Skadela munduke monani numéro nango ezali ya capitaine wana bimi azali garde ya matata mponyo asomba yango tanga azalaki premier ministre balakisi mikanda mais botika Salomo Skadela bokomi ko fuye banda kula bango ko kosa pona nini kaka justice ya mboka la biso ifeza la kaka la C ifeza la kaka ya soni zongi c'est la biso kombo papa wana nchuchu soki nchuchu. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la décision de la Haute Cour militaire sur le mémoire relatif d'exception en inconstitutionnalité de Mangachouchou Edouard, partie prévue. La Haute Cour militaire a décidé de surseoir et de suspendre l'affaire. Cette décision a été prononcée ce 14 avril 2023, à la prison militaire de Ndolo, devant Mangachouchou Edouard, partie prévenue. Nous avons pu observer un sourire et une bonne humeur sur le visage de Mangachouchou Edouard après l'annonce de cette décision. Cette décision a été un vrai soulagement pour le député national Edouard Mangachouchou. Cette dernière a été très importante pour lui, car elle a constitué un moment de bouffée d'oxygène pour le prévenu. Après l'annonce de la décision, nous avons eu l'occasion de voir les réactions de Mangachouchou Edouard. Il a exprimé son soulagement en lâchant un petit « ouf » de soulagement. Ce fut une minuscule bouffée d'oxygène pour lui. Le prévenu Edouard Mangachouchou a pu profiter de ces moments de détente avec ses avocats après la décision de la Haute Cour militaire. Cette dernière a ordonné au parti de saisir désormais la Cour constitutionnelle pour examiner, statuer et juger ce dossier ou cette affaire. En somme, cette décision de la Haute Cour militaire sur la surséance et suspension... Na utu kokundo la vidéo on a publié yango na TikTok. Mangachouchou le loza. T'as la justice à Congo. Et il y a l'intimidation. Il finance de M23. Bilaboko Sarabe ba M23. Félix Azakala ba M23 wa. Ba M23 ba biba lia kawa. Ba M23 ba biba zala kawa. Kolo ba M23 ezala Kabila. Kabila so misaka bango. Félix abengi bango pour ba protéger. Bilabo bon sanga mukolo M23 boko boko sala batuke ba lia la ba M23. Boko ba M23 ka batu ba bom. Mais comment tu vas bomber ceux qui DF, ceux qui ADF, bango ba tosiko ba komi ko bomo. Hein? Combien il y a des rebelles au bazar est la République démocratique du Congo. Bokanga mika na M23, ba Kodeko, ba coopérer. Mobondo, ngala mona ki député Eliezer. A telemisi bango papa na lobinga kolo Mobondo. Bosé na bangoni. Bosé na bangoni, boza ko utiliser ba toute la forme boko ya mabe po bomo ba congolais. Alors, ma peuple congolais, il va la batterie, ma beaucoup pour 10 000 francs. Bande kolangai. Et puis, vous avez une nationale pour aller poser un tombeau la binobo à la batte. Pour ma cabine 10 000 francs. Naye bisibino lelo. Tout est collé quand l'homme puissant. Tout le monde, on dit que Congo est un bon ouais. T'as la tour koufa. Ah, bakuluna, vous ne bois bakuluna. T'es bon, bah ça c'est provoqué par ma député, na ba sénateur, là, ba gouvernement. Il y a un besoin qu'on kataka ba bama au bazo mona kapasi.
mbongo ezaka na parlement, mbongo ya na sénat, mbongo ya na présidence, mbongo ya na babiro wana pe bino boyaka kokalaka bandeko na bino baza kotonga na veme wana mpona bato bazoya likama ba armation bandeko nanga nazotuna armation yango ekosala biso nini nazotuna nano armation yango ekosala biso nini botala mbongo bakabeli moto a filme oyo alingaka kokufa na yasa koyi mobange oyo Claude Van Damme Félix Bela kabele ka mbongo ya boleya mana nanga ya kunyado yanga akabi mbongo ya boleya bapuramento angolano akabeli ka mbongo ya boleya mbongo oyo esengeli te tangisa bana Félix alobina kokoka gratuité d'enseignement bilo bo lobaka ikozalati gratuité d'enseignement kokité eloko moka kokité Allemagne d'Afrique kokité eloko moka saili bisote kolia be pasi maloba ya bilaka pe abimise bela mbongo kopesa Claude Van Damme na tane ba ko tonga wana na 20 wana kili njole ko mwana mbongo boy na lekani na bungi 20 wana batongi banda kwa la betage so ba flatter so ki banini donc Félix akotonga biloko na Kinshasa ndenge Kabila sali pe la Kinshasa la Congo de Félix le kola malanda ngulu amoni te Kabila tongi Kabila na biloko biyike ye pa lobila tonga biloko lesa ya l'état te biloko le ya Félix ekotika la ye place wala ya 20 wana etonga mi bisiko mama o azalaka wala soki mama Chibichaben soki mama na yango akufa la 13 azalaka pe la nini na 13e mama wana soki bibi soki nani esika na ye wala nyonso wana ekokoma be bandako oyo mbongo ebimi ebele bato bakouta France bakoya bato bakouta bipai bakoya bandeko nanga musala armation yango nini ekosela biso nini congolais lokola zakanye ka muta malanda soki bakochela yango ofeleo soki bakochela yango 500 francs akokeleka na pasi akele kotala kasi tina na yango nini biso toali la bana ya bilenge tobona ka baona babar omona ko kene nzoto c'est comme flexible ba ko matabitage pour la ni ba kosola biso bana na te basale bango be kole ba kenda ka pe ko sala championnat de baninga muso basaka la bikila bapaya tala mbongo ya Congo bandeko la ngai bato balula plaja ba hotela ngola mboka mindele akotambwisa mboka bobe na plaja mbongo esengele kele bobe na bozoba mbongo esengele bobe kele bozoba esa eloko te siko bilo ba politicien vous négocier na moto ya boy moto alingi ekolo te ndeko moka tuninga motuna ndeko ngala za wala te pour répondre parce que la koyeba ko répondre yo te Achille Ntela que Dieu vous bénisse la France vraiment merci na lino mo que monseigneur liso en colo hollandais noir moto mo prêtre vraiment merci na yo merci na grâce à Umbante la maman sociale merci la belo nyonso bato bozo en direct bébé Rico merci la belo nyonso o bozo benga biso bandeko la ngai nzambe apambola bino ndeko la na Ghana pasi ezalaka la biso ndeko na ngai yo na ko voyager na ngai kasi la kiozwa nini nazaka congolaise ndeko na ngai atala tiki mboka na ngai na voyager ndeko na ngai ekosala nga siko nini ebele bala mikila bapaya bala posa bazonga ba investir na bamboka la bango mayolo bazoba ya kochango na Kongo boko ya ndenge ni pasi ya boye bolema ya boye nzela te eloko te boko ya ndenge nini boko sala ndenge nini mboka ezali malamu te yango to ali ko senga na bakongomani tango ezali to telema justice ya solo bakangi bilo na moleke kasi bo démissionner ko baninga mususu ba démissionner pamba te boye moto ko sepele susu ta ya la justice parce que justice c'est deux pour la deux mesures et loko nini ko bangisa la Moïse Katumbi likambo oyo ngana lobaka la lobi ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi esengeli la kati ya makambo oyo atambola pe na malamu so yi boteli histoire lelo ba comme ko façonner Félix a façonné Moïse Katumbi pour ne plus kombo ya Martin Fayulu Madidi etangama lelo dossier est comme kaka Moïse Katumbi et puis batu tout o bazali kuna na ngambula bango bakomi lelo ko sala makambo po bayebi ke Moïse Katumbi apesa kambo eloko biso totala ki la liso molai yango na tabo ntimi biso te lelo batu tout baza pembe na Moïse Katumbi ko se le dise ba kabila wana ba Moïse Katumbi la ba okaba mbongo na ndenga osakala te po bayebi ke peuple congolais eloko liboso la charte impérialiste ba bayeba boma biso nzala pour ce to le malamu to revendiquer ba droit la biso congolais soka le bien pas bunde to ba banga te ngambi to la ba guerrier mais ba faiblir biso na nzala ba sali biso to du jour salaire ezakate mais ça les a dit
Alors politique elle a réussir na Congo bateau bazala ba moyen ba yeko zo mbongo Kabila kabaka mbongo wa sakala te yango moni lelo bato bazoyemba sala ozonga Kabila sala ozonga Raïs sala ozonga talabana baleli yo Raïs sala ozonga talabana baleli yo mais qu'on se le dise la vérité l'époque à Raïs nzaki makasi boite ki époque à Félix a bomi son boka davantage pour les Raïs parce que Raïs a tiré qui a échange la banque a tiré qui a tambon la banque Raïs a bandé au sabilo Félix a au salaté parce que Raïs a bandé ko yebake comprenez ma passion et puis ceux qui le l'autre bito ça l'élection Raïs a zonga Raïs va voter massivement parce que Félix a prouvé l'insuffisance que Azana est président et avec ko zo mbonga et ko se réjouir avec ko sala biloko bandé ko rêver tango Azana ko sala ko kabaka monena na poto. Alors, il faut détruire les sous-nations congolaises. Mais ceux qui Kabila, c'est la face de tout le Est. Parce que l'époque, les musiques qui sont dans l'Est, c'est ça rappelle tout. Malgré que tu as musique avait fait un pas. Alors, Bande Kolanga, tout le monde a été bateau, basala qui sont mabé, tout le rabango les sous. Tout le monde a été bateau, tout le monde a été bagno, pendant 18 ans, le loba bima bassin. Parce que les autres, comme ils lavaient bango tout. Les loba bango tout balavame. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a un top la succès. Malgré tout, famille il y a Salomon Skadela, il n'y a pas Moïse, il y a pas trouble, il y a Moïse, moi, Moïse, parce que de l'onga Salomon Skadela, Salomon Toubabete, Azalaka Moutubabete, garçon, na Kabala, Nenga Rosagalate, il y a Joaka à sentir à Moïse. Et il y a déstabiliser Moïse, la temps où le losoko qui est la prison Makala, Otali, honorable Mike Mukebai, Nandenga Zaki Libanda na prison leki honorable aspect Koli à Malamu de Bapé Missi Bango pour toucher Moïse Katumbi te la batulaye. S'il faut arrêter, il faut arrêter Moïse Katumbi. Moïse Katumbi l'équipe va arrêter Salomon Skadela. Cela veut dire les politiques ba yebelo ko sala. Pour ba ko toucher Moïse Katumbi te. Kaka ndenge ba ko ina procès à Mwangantutu, kaka ndenge ba ko na procès matata mponyo ya Moïse ceux qui ba meki bo mona guerre froide. Alors il y a notre hôtel Sabino Nali soit pour les été totel les mebiso banso. Pas ces ali mawezali ba uta ko menacer ba presse penge na maman Chantal et ça li passe pe mawa pona nini mboke ezali ya biso. Liberté d'expression il fait ça là. État de droit il faut primer. Mututu azali na ta ko loba makamnaye ba maintenant soigner ezali kitoko te tozo dénoncer yango parce que Félix a prometté qu'il n'a peuple que akokanga ba prisonnier bikangela pona yezala ki Kabila zo kanga batu pamba pamba akokanga yango pe mutu nyonso kozana liberté d'expression mais RIA ye aye ko la kabiso le sous davantage a changer balobalobi maloko ekotonda botique après c'est penge tranquille il fait son boulot afingi mutu te azali ko sala musana ye botique pauvre dame wana maman Chantal n'a rien à voir politique et ça bongo parce que Félix Ozalaki opposant au yebi bitumba yango au bunda yango pe au dénoncer biloko belé au dénoncer biloko belé le même général oyo bunda kana ye ceux qui azalaka colonel à l'époque wale pas na comme c'est général mais yo féliciter le merci ndeko beti bakulu na wana donc aux autres traiter peuple donc aux autres se contredit na maloba na yo et puis basoda yango oyo lakaki bango soko zotela bango basoda bakomi les sous ko déranger batou bakomi ko salisa batou misala mabe on dirait que rien ne va partout alors on lié bitumba et ya lobby on lié guerre civile et bima ngala au conseiller démissionner tala neti biloko bokomo sala sur la télévision bo sali makambo ezalaka kala tant tozo bunda bitumba kabo ya moto kele to koma na sala soko dalo bamakamba Godin Poina gouverneur ya ville province qui chasse ngobila mbaka tela biso video o mamuke bande ko ADD Congo batindela kibiso ndenge nini ba telemaki pour la makamba principe biso ba membre ya bureau politique ya action pour la démocratie et le développement au Congo ADD Congo en cycle tozali ko dénoncer na makasi nyonso oyo ezali complot ya koluka na koenlever président la biso presse epenge oyo ebongisamaki na groupe moko ya bapolisier na complicité na journaliste moko ya mboka na biso lobi loleki
na bangunga ya 19h na esika tozali kobenga baramoto. Tozali koprofite na occasion oyo kozwa a témoin lingomba ya MONUSCO pe mangomba nyonso oyo etalaka droit de l'homme na mboka na biso to pe na mboka ya libanda. Bayeba na kotala oyo ezali lolenge régime oyo ezali kotuka to pe koluka na koyeba na kokanga na lolenge ebongi te ba leader nyonso ya lamuka mingi mokonzi na biso Prince Epenge. Ozali kobenga kosenga ete population congolaise nyonso bisika bozwami moto na moto ayeba na kotelema kozala vigilant pe kozala prêt mpona kodefendre oyo ezali badroit na biso. Tozali na yango komettre en garde bamembre nyonso ya régime oyo ya ba-usurpateur pe baye nyonso bayebaki na kobongisa complot ya enlèvement ya président na biso Prince Epenge ete mokolo bakoyeba lisusu na kobandela bakokuta biso na nzela na bango. Toyebi ete peuple congolais nde ekolonga. Merci bandeko langa vidéo yango wana parce que mingi bazo traiter ngai maman Océan lobi la okaki yango problème nini yona ba Prince Epenge problème nini yona non ngai nazali mopanzi sango bango bazali ba politique ozali na problème na bango te bango bali na posa la biso na posa la bango bo solo nde eko kabola biso bo solo nde eko sala mabe to lingi to sala kala bo solo ngai na lobaka yango mwana mboka Martin Fayulu Madidi notre président l'homme du peuple na kolinga kaye tina suka kasi na kosepela kate bisika bakeinya ba matata mponyo la badeli c'est ça parce que bango nyonso cercle la baswana bayokana tele tamboli je ne pense pas que bakoyoka ne tamboli et le loso di bomoni Félix la Kabila bayebe loko bazo jouer Moïse Katumbi ko keka liboso botala yango politique botala yango pe ndenge bazo ko kit opposition pour Félix ça le bako opposition a pété. Ok, la temps où tu es sur la taille, ma cambola te do distraction, Nicolas distraction, yango to ko boya biloko la taille te loko basali biso ya godem poina ndekola biso nani ngobila. Tala ne ba ko pesa la mbote ko binemi to zaka kala. Wala ba biloko bampaka ba ko sala ngo. Bongo congolais bino bo tela biloko bongo bozo mona ngondele. Bongo te bazo blaguer l'esprit la biso. Ce n'est plus le temps basaka na biso boye. Exactement s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Exactement soutenir ngana za en bonne santé. Nali ya malamu nala ka malamu po ete to tindikana na kati ya bitumba. Petelo ngola Félix nekolo Congo. To luka ko sala manière mususu po ete to sangana bande ko langai. Pour la nibo ko inale bolojwa. Pour la nibo ko inabiso pour la bosolo. Ndeko na umoko soko atombwani ebeta maboko kumisa ye. Mukolo seya ko sala te bele boko lela bolobi mwasi ya boko zwa ye wapi. Mundele moko la biso di bozala ki jomi mama na mboka la bino mais non tu es notre Jeanne d'Arc est ressuscité ya to sala bato pe ba solliciter ka biso mais total la kaka etinda ya Nzambe est-ce que mbongo ndeko kabulanga na bolingo ya tata poso ki yete menga sina kufana na saka na commande attention 00 je fais 3 semaines yenda sekusanga oh naza lelo ezali pema na ye eloko nye kosanga parce nayebi ba mama missionnaire nayebi ba papa Michael ba équipe pour la té nayebi ba docteur Ngola nayebi ba bokulaka na papa la bisa moko mona suna nyeki maranga papa fongola chaîne Enoch Ngila oh le kika ko etikali bokulaka Enoch Ngila nayeba ba mama ya dei la France nayebi bango bipai na bipai lelo ba mama msoko ba benga mama se otika bisonga bitela tika te papa no ketilo lo numéro na ye na ko lukala biloko na ko bungisa pe ba téléphone nayeba na ba jika nayeba na ba mola mère de Bruno ba mama Celestine ba mama Michel bato bayike misu ba ko benga na ba nini mboka ngona ya ba China kuna na kati toko yeba na ba Ivoire to yeba na ba Ghana to yeba na ba to kaka kaka cha mosala ya Nzambe kaka ndeke toko panza sango boy. Mais lelo oyo bandeko la ngai to bundele kolo wa biso to teleme biloko ba fa comme foni boko ya boko lembisa ba Bruno Mimbenga
pamba te boko tinda bisoloté. Mais combien de personnes babenga maman c'est ya botele ba maman c'est ya telema reza la pasi ba maman missionnaire ce qui ba ke babundi maman c'est ya zo moi qui c'est auto ça petit frère zo o etika na koluka embela malonga na zuite pe me ko za likolo ndenge na ko baboy na komika mutamai chaque jour il faut mettre 5 litres il faut 5 litres il faut 5 litres mai yango na mela pompe te po eza mabe photo somba ka ba mai ya bango wana. C'est quoi papa dans chaque jour 5 litres. Hein? Et alors quoi 10 000 francs. Et Kabouya, 2 paquets de somme le quoi 10 000 francs. C'est quoi? Le lot 10 000. Lobby 10 000. Ce qu'on au milieu de 2 jours ou tam so comme ça tamo 3 jours dans Tongo, il faut sommer sur 10 000. Calculer et go faire un abonné. Quand c'est pour maman c'est à malam, fali malam. Il faut tellement, il faut s'appeler malam. Femme l'ankisi et quand appelle dans autre malam poto bunde tumango ya mbang ba brino boso bengate bande ko langai soki to bundeli nation te eloko moko osala mate na komi nanga la suka nazali ko yebisa bino ete nous sommes pas contre Félix en tant que motoboy toza contre système yango na ndimeli mozito alobi esengela ki to bundela système no ba individu système o Félix ayena ngo zali système ya continuité ya mabenyoso oyo elekala kacha mboka la biso alors eloko li esengeli to sala tangu to sala tabula ras kolongola bato wana tout to ko récupérer ta mo côté alors la ba place la ba preno mibenga ba kozala ba kilame bokoya ba kongo asika alors to préparer ba biloko na bolingo okulaka bokecho to sala biso nyoso ba nani bobo kongo to sala biso tubo moko zebla to sala biso tubo moko papa Fabien Kusolika to sala biso tubo moko Freddy Munongo biso tout li passe la inu SMT live baliangando biso tout tous en amour patriotique yako na King Bukele wana utaye ko bungisa noko na ye na banzi le 19 programme échangé qui a les 10 quelque chose comme ça et comme les 19 King Bukele santé ezali bongo malamu te na ebite ku yango soki utaki wapi mais une semaine autre zaki na King Bukele banaka ko suba makila bino bato o bomana ko tuna ye vraiment King Bukele azali bongo maladie bande ko o bazali na posa na ye boyebi numéro King Bukele bo benga ye na bolingo bozaka nango sengeli azonga la TV mais moyen azonga te poète azali bobele sous traitement alors bino bande ko bolinga kaye o bobenga ebele King Bukele to ko mona ete lobi pe bato batuna kinga ye King azali bongo maladie pe uti ko bungsa noko na ye propre lambio o bino so boyebi kila mogoso kila azalité na banzi bakolela ye les 19 kabuya pa ningali mwa monke kila mogoso wana penza azali maître chorégraphe azalaki boyebela ba papa emba asala ba kofiolo mide ba biloko belebele bobenga ndeko la bino King Bukele merci na bino banso oyo bolinga kabiso vraiment to komina suka nzambe apambola tout et chacun moto na moto ayeba valeur ya mboka na ye moto na moto ayeba valeur ya likam ndeko komeli biso te ngalinga Moïse Katumbi makasi nalinga Moïse Katumbi nalinga matata ponyo nalinga ka Delice Sanga kutaki te fana Delice Sanga anja yebi nazaki pela fana na etango bayaki lobel na yese pela Sanga il parle trop bien mais pas si nangeza kanini babundela Congo ya solo Salomon Skadela na linga kaye makasi nalinga kaye makasi parce que bako sala musala bien ya mboka mais leo ka to lingi ke mutu moko te ayapo anyefula Martin Fayulu Madidi wana to linga na sote omoninga na ko sepelela ngata mkomote na opanza poki wana na obimisa président na obimisa parce que président jusqu'au preuve du contrat za maboko pembe jusqu'au preuve du contrat aza mutu moko oyo aza maboko pembe à part babiloko mususu batangela ka bango parce que mutu nyonso aza na makamna mais aza malamu yango na uti koloba ete to bunde tumba ya Congo a un sérieux problème tango bilo bo sepela ke bana bilo ba otanga na bamekile bapaya bana bilo bazo koma bato bo sepela pela peuple abetela bilo maboko souci la ngeza kawa ndenge président ya lebat alebolo twa zaka to za ba konzalos yuza la bana baza malamu bana bazo tanga malamu o bateli bango siko bana o babima kala ba marche comment boko ko batela bango te yango bomo le côté comme ebele pour la nini nakutela Moïse Katumbi akatelanga moi 500 Moïse Katumbi bunde tumba ya Salomon Skadela pote mondu ke monani toza la besoin ya Salomon Skadela azala réellement libre to boy justice il y a 2 poids et 2 mesures pour na Salomon to robela to lobi nous voulons la libération
de Salomon Skadela sa condition parce que bokangaki pour la munduki monani justice ekwei bozalaki la likamususu to boyi Salomon azana prison qui vive Salomon Skadela et ba libéré yo qui vive merci la Kabila l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci la gloire Ngoma Misapi électrique et Papi directeur à recherche stratégique et ça mon compte pareil maman la jolie la Suisse nzamba pambola le big Daniel Ngenda ya Apollinaire nazo benga yo to meka ko solo la ba maman na biso to benga na kiwana na mwa kuku to meka ko benga na en tout cas na za posa mbongo na posa mbongo bakiseya na za posa mbongo na li ape mo ngbele la sima koloba boye na li pe mo ngbele kabuya pa li mo ngbele bobenga Bruno Mimbenga soki bolingi basa la marche ndenge bobenga ponga na okene marche te l'octobre bete na santo na roki mambango te na kosela le côté parce que il faut que Dieu nous bénisse, que vive la guerre en RDC, que vive la République démocratique du Congo, que vive retour ya temps messianique na katiamboka bofulu ki congolais ali ya malamu ala ta malamu bino